Merci. Ezanga j'ai fait un service. Vraiment, dans un message, moi, urgent, routine, pour na client à Dubaï. Ndenga na lobaki na bato à Dubaï, que vous payez un biloko, pour pesa mbongo ya transport na fret. Ce qui bloque comme na Kinshasa, pe, boyo ko zablo na bino bo footinga. Yango na zoti na message pour na bato à Dubaï 01 bar 1 à Dubaï. Et ça, j'ai la matadi, tout ça la douane. Semaine prochaine, à partir à mardi, mercredi. Bar 1 à Dubaï ezobima yango nazo senga ba client nyonso oyo ya Dubaï bomi bongama déjà à partir ya mardi to benga bino parce que naza na parking ya kobomba mituka na bino te et ba karo eza pe mingi moyena bomba on agence ezali te yango nazo senga ba nyonso ya bar 1 à Dubaï boleka na boza bongama déjà pour semaine prochaine j'ai fait me kobenga bino pour boza biloko na bino na dépôt j'ai fait un service nazwa ki un franc mon côté n'est na saki publicité na ngake mutu moko apesa ngambo ngote ce qui bloque comme bo pesinga yango siko nazo yebisa pe bino lisusu ke non eza déjà na matadi semaine prochaine et kobima donc message na zaki nango wana j'ai fait un service tout ça ka musani to message au sala bar 58 si tout va bien ezobima semaine oyo c'est tout raté semaine prochaine kobima na bar 59 et puis ba tout susu oyo bar 57 vraiment bo sala ke bo zablo ko na bino na agence na biso. Merci. Et puis, va avoir 59, 58, et ceux qui ont bien bimi, pour ça que vous soyez en parce que le 59 et côté à il y a Dubaï. Merci, Zaki, j'ai fait un service. Bande ko balandi ya to ko mwa binenge to mesana ko kutu na biso na bino mbote sika bozwa mi bande ko nyoso ba ko landanga précisément na Congo central kuna na Luozi. Bande ko ba ko landanga kuna na Mwanda, bande ko ba ko landanga kuna na Matadi, bande ko ba ko landanga kuna na Mbanza Ngungu, bande ko ba ko landanga yi kuna na Kisangani boyoma singa Mwambe, bande ko ba ko landanga yi na Chikapa Kasai, bande ko ba ko landanga yi na Kananga Malanjwa Shinga Kasai central, bande ko ba ko landanga yi kuna na Mbujimai Wabalengela, Mbujimai Mufwa ya lelo Kasai oriental, bande ko ba ko landanga kuna na Bandundu, bande ko ba ko landanga na Grand Équateur, bande ko bala na Grand Kivu, bande ko nyoso ya mboka Congo oyo balingaka makamalamu boyoka ba information teli bino mokolo ya lelo mikolo uti ko leka to yambaki dossier ya ndiko moko ya mwasi ba bomaye akufa likoya koyoka ba prophétie ko landaka basala nzambe balongo banite dossier ya province ya Congo central kuna na Mwanda to yambaki papa moko ya kia bale bien te ngai na kufeli nièce nanga kufeli lolenge nini boyoka histoire oyo to yambaka ndiko na awa na tant que le baboye procès yango comme na niveau nini to yebi na nté mais makambo ko lekela mboka na biso Congo makambo o etali insécurité ministre o atali mondelo ya mboka VPM vice premier ministre à la charge de l'intérieur et décentralisation ya mboka Congo monsieur son excellence monsieur Aselo makambo zo lekela mboka Congo ozo sala ensemble ezaki amateurisme to yebi no makambo zo sala dans le Biboya, Makambu, ils ont la mboka Congo, insécurité, ils ont régné dans mboka Congo, mboka Oyanga, mboka Bakoko. Ils ont ça ensemble, tout ça qui est amateurisme. To fandi boy na Congo Kinshasa, Makambu ya kozwaka, ya koyiba kabane, ya kokinape bane, ezala kite, na Kinshasa, et commis. Makambo, yako, bomaka batu, pour la kachine, ou est commis infraction primordiale. Il y a les bosseurs comme des vols. Cachiné. Est-ce que c'est une fraction constitutionnelle tonine? Cachiné. Comme ils volent et comme ils mordent d'homme tonine. Infraction cachiné. Dans les boya, infraction cachiné. Et comme nini. Dans Bamboka Bapaya. Place coronavirus en outil. Dans les États-Unis, l'Océanie, la France. Est-ce que tu as un moko ou un bomi par balle dans cachiné? Bon, bien, vous avez un camunio sous un comme un sérieux. Il y a un cachiné. En plus, c'est le secrétaire général académique Yainikin. Ozo Senga, Neronabiso a failli par balle pour la cachiner. Bakundaye samedi. Moto a bêté c'est ça qu'on a mis déjà. Procès ça l'a mis déjà. Ben de on a bêtisé pour l'anabiso bêtisé sur l'anabiso pour la calme. Bon quand même information oyo. Bon analyser. Moto a marqué étudiant wana la GD. Moto a mis étudiant. Est-ce que bakangi déjà pollution abeteki masasi wana tote balingi bakundaye ni nezo précipiter ko kunda ndeko wana to ça analyse parce que muto abeteki masasi le là c'est introuvable ce que balingi bakundaye pour nani il faut processer la mato yeba abeteki masasi intention nini ni ne sala abeteki masasi to kanda raté
na ba pressé na ba loyenge na makambo le gamboka Congo. Toza awa na province ya Mongala, mais ce n'est pas mi intérieur. Na province ya Mongala to comme na deux gouverneurs. Moko aza conseil d'état indimié, moko cour constitutionnel. Voilà toza bon na province ya Mongala, deux gouverneurs. Toujours ministre intérieur. Na Équateur, na chambre boulou Équateur. Province Équateur, na chambre boulou kuna. Awa toza na Kinshasa. Toza na quartier ba benga ka révolution la commune ya Kisenso. Place ba benga l'église à Saint-Thomas et comme couloir de la mort à partir de 17h même 15h. Ba benga ngo couloir de la mort. Silence radio. Makambu oyo et comme que policier abomi muninga les policiers. Policier abomi civil ko la kashine. Policier so tia mutu kraka le ko moyibi ko la kashine. Et où tu wapi? Est-ce que fonction kashine comme constitutionnel tonini? Ba konjambo ka Congo gouverneur ville de Kinshasa. Yokela ba congolais mawa. Yokela ba Kinshasa mawa. Pourquoi retirer ma décision de millions de thé? Chaque jour, Boutou Moï, gouverneur ville de Kinshasa, na Moutou a géré, a faire courante, il y a ministre intérieur de ville de Kinshasa. Une partie, il y a marché, il y a ma tété Camille. Mais c'est le gouverneur de ville de Kinshasa, il y a le bio promet qu'il n'y a pas de il y a ville de Kinshasa, il y a un déjà, et là on est à Liboso. Nous avons 5 chantiers. Yo chantier dans Liboso, ça bopeto. Qui ni bopeto a fait de Kinshasa. Mais place eux bako boire ba immondice. Fulu ya commune ma tete kami. Nani ateki yango gouverneur a fait de Kinshasa. Donc on to yebate. Nani ateki place bako boire ba fulu. Ya commune ma tete kami nani ateki yango. Silence radio. Donc yebate qui dirige qui. Gouverner c'est prévoir. Batou Toba na misala, ya mabe bazarde sana ba mauvais chef. Nani ateki ni parti a wenze matete. Tokei kuni na commune Nsele. Bon comprendre que Kinshasa na problème sérieux insécurité. Tokei kuni na commune Nsele. Na commune Nsele, tozina cimetière bazo benga nouvelle cité. Nouvelle cité en soi, cimetière on existera té. Dans le biboya, gouverneur la ville de Kinshasa. Ministre intérieur, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Yamboka Congo Mobimba. L'information oyo. Cimetière qui colle les nouvelles cités existera. Ma pangu ya batne existaka. Mais pas batne ma no kune batne kati ma pangu na bango. Baso document nini. Boti ko sanga na bisoko. Bo sanga na biso trop tanga Kabila. Kabila le père, Kabila mwana. Na tanga soit Félix le peuple d'abord. Pouvoir oye bomise bana Congo belé, pouvoir oye ba Congolais ba tellement ti lelo to continuer ko kufa na pouvoir na biso bande ko na ngai to tellement pour na mboka na biso Congo nini ye koleka na souffrance ba Congolais bazo kufa sans procès policier akufia procès des awat nana bomi azawat étudiant akufi nani abomi procès ça mi place nini apotre kundai non biloko to lingango te il faut ye ba akufi pona nini cimetière qui colle nouvelle cité bazo kunda batakata mapangu bande ko bazo la ndanga na Congo Kinshasa libanda mboka botika ko tika bande ko na qui colle nouvelle cité ça cimetière te ça banda ku ya batu mapangu ya batu bazo kunda batu ministre intérieur pour kanga cimetière ozo la nini ozo la combien de personnes ba kufa insécurité paille bazo bête ma chasse chaque jour ba garde républicaine dans la police bazo ko torturer bana somi ekolo Congo o bazo ko kunda batuna. Nous avons géré une partie à Kikole, à la cimetière. Nous avons géré un. Bolingi, combien de personnes pour démissionner? Dans le Liboya, nous avons géré matière à sécurité. Dans la police, Bolingi, combien de personnes pour démissionner? Parce que besoin là qui ça, Bolingi, peuple congolais, besoin de souci peuple congolais. Dans Simon, on a besoin de Tangamapangu, besoin de bala. Mais le peuple congolais a souffrir. Bande Konanga, tu fais la mise sur les Congolais. Tu sangana elongo. Boya to yeba nani aza sima ya souffrance ya peuple congolais. Quelle demande le peuple congolais? Ba ko fa boyete. Na cimetière qui connaît nouvelle cité, cimetière qui connaît nouvelle cité ezalakate existarate. Ezama panga batu. Dozo ke kunda ba kata panga batu. Nana pese ba ningisa mukanda ya comme ça le pango cimetière. Dozo le babozo zo makomisi ba fati. Bolimi Congo, bolingi combien de Congolais ba kufa. Ko be ko service ba kambo, libala $500 au Congolité. Est-ce yango za pour me dire, yango za primo pour les Congolais? Libala $500, oui, ça c'est libala $500. Il y a un Congolais à vivre malamu. Insécurité aussi là. Bah nous on passe même
bosika ndenge ba doléance oyo zo na bureau na biso eza mire de lamentation te ba ndeko boyoka souffrance ya peuple congolais injustice oyo na mboka oyo Congo soko na mbongo te ba occuper ote papa okota mbote papa Mbote papa Didier. Oui, dans la mbaki micro uti koleka awa dossier ya nièce ya ndeko na biso mwasi akufaki lolenge elongo banité kuna na Congo central na Mwanda. Okoki ko rappeler ba congolais mwa mukie nini so memira nini memaki na plateau na biso bongo to kota na mokolo ya lelo nini so ezongiso na plateau to komi wapi. Oye memaki ngai na plateau na bino ezalaki assassinat ya nièce na ngai na kombo ya Sylvie Messa na Mwanda. Na papa moko kombo na ye Nzeta Mbila to Mavambu fils Bodo Nzeta Mbila abotola mbongo ayeko bomaye pe abetaka tolo ti lelo ke ye azali mutu ayebani na bakonzi pe biso tokolonga ete mais kana kobeta so histoire moke nini elekaki ya ndeko ya nièce na yo bazalaki mwasi na mbali azalaki mondimi na ye badisitaki na nzela to nini ekomleki bango juste. Ah merci mingi papa oyo azali sango mais un faux prêtre alataka soutane na col pastoral nièce akendeki ndenge munyoso akendaka lokola vrai sango azaki na intention à voyager ayebisi ye yaka na misolo za nango na pambola ngo naza pe na ba relation ebele na ba pays ebele bongo na recommander yo tangu nièce akei azwi mbongo wana zonga lobi azwa mbongo ye mutazate mbongo pezate basalaki 1 mois akobenga eboye criminel alobi naza na matadi naza na soyo naza na boma titango monike ekosimba te ye tipo yo Mavambu fils Bodo un assassin ayeko déplacer mwasi na ye a déplacer bana a déplacer na biloko ndako nde a planifier assassinat ya nièce wana du fait kazaki a l'impossibilité à ozongisa mbongo et puis ezali baku ya bongo ngo ezalaki na montant à combien bongo wana ezalaki $18,000. OK, $18,000. Lolenge nini nièce akufaki nièce ba étranglaki ye tipo yo Mavambu amemai na ndako moko boye mwa musika na ba équipe na ye ba eko étrangler bazwe bembe likolo ya moto ba ko bwaka ngo musika ba étranglaki na commune nini place ni précisément na kata territoire ya Mwanda na quartier moko ba bengi Kota Bel Air nde côté bagenda ko étrangler. OK, et bandeki ndenge ni ba kutira po ya soki mbongo akimaki et bandeki ndenge ni ba kutira bango bali po ba koma na niveau ti aboma nièce na. OK, tango abomi bongo na kati ya groupe wana y avait un certain Makese azaki ne sengote par rapport ya mbongo bafuta kesi makosala ku wana ya prometaki bango apesa bango mbongo ya bien mais na suka ya opération Makese se retrouvé te nde Makese wana longwaki tina territoire akiyobisa bakonzi la police babi mutu wana bokoka ete même si tokangie awa kobima po aza na ba relation akel su epa ya policier moko boye policier na yebise eza mwa passe pona mutu wana nde Makese alobi non trop c'est trop ayeko benga garde ya ate ya administrateur ya territoire ya Mwanda oyo azalaki na boma na colonel moko na ye administrateur l'air abengi monsieur Dani garde wana kombo na ye nde babengi ba service oyo ezalaki kota frontière kota yash babenga ngo po katsa soyo ba identifiaki ye alati pour kilote bleu jean polo ya pembe na lipapa nde ba service à la police ba filaki ye ba ko tomber sur Makese pour Makese s'identifiaki pe ndenga alataki nde Makese ko livrer à lobi ye wana na sima conteneur abatami tango bakangie Makese pa limwaki na ye voilà ndenge bakangaka ye. OK, na tango to le baboye dossier ezala na niveau ni ndeko oyo aboma munièce na bino akangama akima to akotambola ne librement comme mesano ya mboka Congo. Monsieur Mavambu alias Nzeta Mbila akangama na premier degré dans la tribunal la grande instance parce que il faut na polele messieurs les journalistes l'air ba décider tribunal ya na Mwanda aboya ki pona réputation na parce que bani batu ebele ba jeune ya Mwanda ba kotiza ba mbongo na bango pour audience foraine ayeko zo donner acte na cour d'appel ya Matadi balongoli dossier ko koma na Matadi donc na premier degré na tribunal la grande instance Matadi akwei yena Makese baza condamné à mort et puis faut azongisa mbongo mais eloko na ile aweza boye alobi yaza na misolo na ye pas na ba relation na niveau à cour lelo boye toza na cour
lundi oyo tokende Na kosamba cour d'appel toi. na cour d'appel Na wapi? ya Matadi. OK. Na ministre oyo. Ye a côté qui recours ba diminuer peine na ye, tu as local liberté provisoire. Pour na Congo ezaka soroza na libanda oza malamu. Ozo magaya nga danger na bomaka batu. Oza général, oza ministre, dès qu'on continue prison, même pas 2 jours. Na belle question attention. Ye pe kuna. Abelaka tanso malade ndeka ko ya kuna bendengini. Abel raté, c'était un assassin. La cour d'appel à Matadi a accueilli, soit pour la quitter, ou bien pour la liberté provisoire. Du fait qu'il y a le lobby à Misolonae, et puis famille ne lobby qui est moyen en jeu, basé dans la relation à niveau à cour d'appel, il y a Matadi. Donc à quel point Lucas soit liberté provisoire, ou bien à la quitter. Donc il Bemboyo et Kenango à Pamba. Parce que on a vu ça moi, c'est beaucoup déjà. Bon, n'y c'est à Kundama, territoire à Mwanda. Ba décidé que Bembe Oumeli Mingi sali presque 10 mois to yo kundaye. OK, bino siko attaque famille. Réaction à bino na appel na ye. Tant boko kende boko sala kuna réaction des nini. Nini yo sali bino passe na appel onde ko sali. Ouais zo sala biso passe eza boye. Toza en état de droit lelo. Tozo senga mutu wana a rembourser misolo wana. Lokola pe cour d'appel na tribunal de la grande instance. Basenga qui dommage azo insambongo azo ke pas mowe na dommage et puis à ça la prison c'est ça un peu à cause de la kitete que mutuka ka boya bomi ba kité il faut azo insambongo et puis azo après ça dommage au tribunal de sengaki. OK, donc bandeko ba kolanda biso kuna na Matadi na Congo central ya province les provinces donc les seules provinces où béni na Congo mobimba. Mais c'est le procureur kolanda kuna cour d'appel ya Matadi. Il y a que dossier ya fils Mavambu alias Nzetambila eza déjà awa na Kinshasa. Bana somi ekolo Congo tozo nango to kolobela ngo. Tozo lobela pona nini? To lingi ba vérité, vérité ya vrai état de droit. État de droit le binini. Et le fait que congolais nyosu a se retrouver na ba droit na. Atasi na misoloté. To lingi te justice za deux poids deux mesures comme dans un mbongo te dans une infraction au te dans une raison infraction la tangalité. Ndeko ele rememi awa ndeko Mavambu alias Nzetambila a participé na liwa ya nièce na bango na vol escroquerie à $18,000 parce que besoin bo senga ya l'état asala musala lolengo elongo bani yango memi ndeko awa mais monsieur le procureur ya cour d'appel ya Matadi lisu na biso ezakuna to ngito ba dossier oyo to boyi ndeko lobby o azuli liberté provisoire te ya bomaki déjà mutu Taka bomaki mutu asaki nzoto kolongono. Taka bomaki mutu to ayebaki te kabela maada ndeke. Taka bomaki mutu ayebaki te kabela maada estomac. Taka bomaki mutu ayebaki te tension ezwakaye. Il faut purger à mériter. Constitution mboko lobi nini. To ça la Congo wa, azana peine capitale. Nenge papa lobi peine de mort, ba benga peine capitale. Awa wa bazo kufa liko akashine, manki akashine, police betu masas. Yé kuta bomi mutu. Infraction c'est la consommer. Na misolo batu appel ngo ezala nini na libo appel ezala nini ndeko na ngai grand frère na nga papa Kofi Olomide Ayemba menuisier aliaka na nini libayati yé siko comme ça criminel aole na nini ako mérite sort na ezala nini yango wana to lingaka te to kota makambo ça normal te bande ko kota bati to bande ko tipoter pour na mbongo to lukaka mokolo kokufa nyose kotikala cercueil bilamba libulu nyose bakosomba pona yo papa moi message ya suka makambo ezole kana mboka na biso Congo ezo la passe mingi makambo eteli insécurité ya mboka Congo surtout ya mboka Kinshasa batu mingi bazobeta yango kara na biso zobeta mbela batu ba comprendre nini yo ezole kana mboka na biso Congo nazo expliquer bina quartier révolution église wa benga Saint Thomas église catholique cimetière ya kala couloir de la mort comme la Kisenso na commune Kisenso ba notable ya Kisenso ba fandaka ba lebito za problème mai Kisenso za problème mai kuna na likolo na fin de l'école ba komi mukanda na paru aya ko sekone ba yimboka ba congolais paru aye na moteur malamu na église à Sebeko a sali forage na zebeta bila forage wana na avenue Matota lelo forage wana et comme yango ya ba individu ya batu mais ba notable ya Congo ne ba komaka ba notable qui se ne ba komaki mukanda
pour être baya ko la forage par où ezali organisation de l'Union européenne et là et ça marque bela mboka Congo baye basali mai forage mais forage na minute oh et l'autre bénéficiaire ya bana kisenso et comment bénéficiaire ya un individu déjà qu'est-ce que comme solo mais c'est le gouverneur de Kinshasa aussi comme bambongo ya sala banzela oh recouvrement forcé et ça forage oh ba notable ya kisenso ba sengera basala et ça géré par un individu comme ça a engagé batunaye accomplice na beaucoup mais c'est kisenso dans le biboya accomplice na beaucoup mais c'est kisenso ole ba futa taxe baso kabula mbongo oya kati ya yo pa kati ya ye bana na basi na bango baso bonga ba biso peuple congolais ba yimboka bana ki sensoir ba autochtone bana ki sensoir solo to ça ka boyesi to ça ka boto ko fa to souffrir mais un individu azo ya mbongo mais ça comme les qui sensoir yo zo fanda le zo kedara chaque jour musala ba zo kedara be musala ngote mais ça comme les amuninga na onda tonga ya ngote muninga na onda tekela ka yango l'état yo mais c'est beaucoup mais c'est comme les qui sont kolongwa le beaucoup mais c'est bana ki senso to kotika na souvenir nini banzela batinel baterre vidi nyoso ki so sila na koteka souvenir ni to kotika mala mpona yo so le kufi na poste beaucoup mais c'est honneur na to na confiance to le na comme les qui senso to le place ni e bembwana e ko zoma banga na bali chomo na monate yeba ko sala bolamu mais c'est beaucoup mais papa moi mais c'est souka na bande ko balanda biso baye ba makambo kana mboka na biso Congo injustice et paille insécurité paille kuna le peuple d'abord le Congo va bien car le kuta na le kuta pesa moi message moi fort ba comprendre est-ce que ça la photo ndeko moi swana non photo ndeko moi c'est zate na memi ngote message ya souka ezali boye tozana état de droit ça veut dire que justice ya solo na sengi na chef de l'état na sengi na maman Denise Nyakeru po mukolo ya zala na mwanda na vulumba na territoire na ville mama ya mwana azako tambola na photo ne kolela mama ya miso epai na ye ayebaki événement mama mwana nini pesa kombo ya mwana toyeba mama ya mwana oyo mama ya Sylvie Messa Petronika Futi mama Denise omonaka ye na photo na vulumba tango ko tika ba matela omonaka ye na territoire na photo ya Sylvie Messa azotambola nango omona ye pe na ville azotambola na photo ya Sylvie Messa to sengi implication na yo na sengi pe implication ya gouverneur ya Congo central a viva likambo yo ayebi yango pe ba continuer sur la justice ya mboko oyo justice ezala te poso mutu na mbongo alongi etumba soka na mbongo te akwei justice pe za te poso mutu na relation alonga na ete justice ya solo lendi oyo esalema bazongisa misolo ya mwana mwasi oyo bazwa pe bapesa dommage na intérêt na libota voilà message on a ginango. OK, sera pesi misolo zongisi mbongo ya zwa afuta mala l'état avec aux attentes liberté provisoire mais comment constitution mboka to mibeko mboka lobi bongo te il faut purger peine na ye batala mutu abomi peine na ye za combien d'années pour déjà na premier degré azaki na peine capitale bakotika ete fois ça a purger peine na ye mais on expliquer monsieur comment il a niveau nini ya zwa ndingisa zo makanisi ya bo manies na bino. Bon, aza déjà criminel ya kala na mwanda ebani. Asala kakuna e soyo mwanda. Tangu nyesa kendeki espérant qu'azali sango pende ya solo apesa ki confiance. Na masolo alobino nazo voyager. Alobina yeka na misolo wana na bonde lango bongo na pesa yo ndingisa kokende. Atikala na misolo wana na ndaku na ye. Na mwa temple na ye. Na koma pe na temple wana na mona pe mwa temple lango. Nde na simatango akei azwa valise na mabanga. Na ba couverture na kati ya kosie misolo no ngwana tanga ko fungula boye mbongo ezate nde bandaki bongo tango asali bongo ya kimi akomoko saye naza wate naza na bomba naza na matadi e ko sala 1 mois tango monike ngana operaka do ngai nzeta mbila assassin na operaka na mwanda moyena tika mwanda ezate yango ya ko planifier assassinat ya nièce na ngai lere ko benga e vers ba 20h akosi ya ko zwa mbongo na yo lere akei tellement kazaki entouré ya ba criminel mususu ba mieme na ndako moko boye musika et pas ibakina ko bomaye. OK, donc mais infraction zaki consommé tant basaki audience foraine il azaki condamné malamako. L'audience foraine ya mwanda alingaka te et ça les m'a répété tant que toto band audience ba ko pesa document ba bengi na droit donner acte audience e katanaki mais du moins ba kena cour d'appel ko décider audience salima na matadi
na tribunal la grande instance à Matadi. Tango salami na tribunal la grande instance à Matadi. Asaki condamné na ministre tozo ba ndeko na boloko nini. Ndeko aza na prison centrale ya Matadi, aza na prison ya Matadi, aza condamné. Nde asali a interjeté appel na cour d'appel. Yango nazo senga ba konza cour d'appel sentime zalate. Justice a solé salima. Ezate ke po tipo aza na mbongo, aza na ba relation alonga. Non, justice a solé salima. Merci Ndeko. Merci tous na pouvoir les peuples d'abord. Pouvoir oyo bana Congo belé ba kufa ki faut justice la malolenge longo bani. Dans un eliga ke Ndeko na ko bimakate. Pour soutenir Bisso, merci pour la chaîne Nabino, merci na honorable Eliezer Tambwe, merci na bande Nyonso particulièrement Ndeko Didier, na accompagnement Nabino na dossier oi. OK, merci Ndeko. Merci bande ko balandi ya to comme moi binenge lokola mo message zelaka awa to benga ngo mire de lamentation et pas ba congolais ba ko tikara ba doléance na bango. Bande ko ba ko landanga na Congo na mboka na biso Congo na zo betani masolo ya insécurité. Dossier insécurité ngala ko tikanga te. Na yebike babengera batimate pona ko intimidara batima dossier insécurité mituka nyonso tezolongoka awa Kinshasa na butu ekendaka boma Mwanda Matadi babis elongoka awa ekendaka nzela butu bakomi kokale yango donc insécurité dans nzela Congo central ba chauffeur ya babis o esalaka Kinshasa Matadi Kinshasa Mwanda Kinshasa boma bazo kanga ba bis nanzila bazo violer bazo yiba bazo sala bouclage pe ba civil moyibi gouvernement à Congo central gouvernement provincial mais c'est le gouverneur à Congo central qui ba baka bendengini venanga yi Jacques Mvemba yo sa président c'est provincial la ville ya ville ya Congo central te yo commission ya biso ya net mona o Congo ya Kinshasa V, Toloba, ni nezo le Congo central, insécurité. Banani bazo kale ba bis. Banani bazo violer batukuna, banani bazo yiba biloko batanzela Congo central. Insécurité. Vice-premier ministre ya mboka Congo. Ministre wa tali mondelo ya mboka. Ya mondelo ya mboka na biso Congo. Tango kolokanga nazo ganga boye parce que passe leki mingi. Ba yimboka bakolela. Insécurité paille. Likolo ya kashine, de perdre bandeko na biso. Ndeko akufa azaki na gradua. Deuxième gradua na inikini. Boye nga za na mboka au Congo. To perdre likolo information kashine. Est-ce que kozanga kolata kashine c'est fraction? Na tuli boya, kozanga kolata kashine c'est fraction. Policier na policier ba bomani, likolo makaba kashine. Ba audience ngo zo sala maté. Mutabamaki étudiant il le audience zate, to zo baté. Boza complice ton ndenge nini bozo ngabo ku étudiant na pona nini il faut to yeba nana bomaki ye pona nini bokanga ki ye pe mukolo nini si le to zo yeba muta bomaki jeune étudiant wana nana bomaki étudiant sa place nini muta bomi police sa wapi audience pour ne zo sa ma place nini mbano na ezali nini koza kola ta cache les fractions coronavirus oyo ezali na ba France les États-Unis to ki makambo zo na Kinshasa wate kosa mutu kaka ko ni amali ko kosa ngala ta kashine bande ko ngai yangote pona wana to hôtel matina suka insécurité na nzela ya Congo central ba bis o elengwaka Kinshasa boma ba komi ko kala yango na nzela ba criminel cimetière ya Kikole nouvelle cité za la cité za mapango ya batu mais c'est le gouverneur ville de Kinshasa yo kama kombinazo ya bisayo ministre na yo c'est pas commissaire na ebité à ça qui tourne à côté la place oyo il faut mettre la poubelle na venza matete et tekama à le bien côté à quelques visiter cimetière ou on a soit disant ce qui sera une nouvelle cité à Kikole o ezala raté si le rapport exaté na batu bazo kufa insécurité pai bazo kunda batu na kati mapangu ya batu na zo le ba bien la commune en scellé cimetière Kikole nouvelle cité ezala raté gouverner c'est prévoir ba konzi bozo la ngai bozo kanga pe malamu makambu ya transco na lebela ki yango avant samedi si le transco zo salate gouverner c'est pour faire boyo ka biso te tant on a ça que mission samedi bongo ba kitia kuna na transco ba nini zo na transco si le transco biso zo tambola te ça va prophète hein na yambaka ba tuna depuis samedi ba syndicaliste mais c'est le ministre yamba bango président de la République ministre en portefeuille bozo la makambu ka bo le oyo ba transco ti le sur 5e jour zo tambola te bozo comprendre que makambo ka Congo te le oyo tozo beta sete na makambo etali mboka Congo to kotika te
tosuki apona mokolo malelo tika te kimi akolo nzambe ezala maboti na bino tukute mokolo malobi